choisi notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bote mingi na bino babozuli bakwa bolandi émission na biso ya ntongo lelo émission na biso kitape mo ekolo tozali kolobela mikolo mingi makamatali bongo bokolongonu bwa nzoto dantina te soki moto azali nzoto kolongonu akoyeba ko mikamba akoyeba pe kosunga mboka pona etali botomboli mboka kasi nzoto so ezali kolongonu te eloko moko ekosalema te po mboka ekende liboso lelo tokutani bongo na mama Tondele Pichu ya koyebisa biso mosala nazali kosala yepa azali moko ya bazali kosala mino ndenge na ndenge po ya kosunga baimboka bazala nzoto kolongonu tokele mosika te tolanda kokapongo koyebisa biso mama Tondele Pichu mbote mama tondi wana émission na biso etalaka mingi makambo etali nkita pe tolobelaka mingi te soki moto po asala mosala ya kotombola mboka pe mokamilesa esengeli azala nzoto kolongonu lelo toye epai na yo po bakoyebisa biso tokoti awa tomonokola tozosala mo makambo etalikisa okoyebisa biso soki awa toza wapi boye malamu na laboratoire na biso toza na laboratoire CRMTA oyo ezali centre de recherche des médicaments traditionnels améliorés bandeko bayebi kombo wana te ezali laboratoire oyo esalaka kisi ya méamycine eyebani mingi na kombo wana eza laboratoire moko ekelami banda 1989 promoteur ya unité ya production yango ezalaki pharmacien Basine Tondele de fin papa na biso apema depuis 2013 et puis biso bana tozo continuer musala toza mibale pharmacien Mao na pharmacien Pichu. Tangelaki en classe pour ya kosala mo. Oui, totangela en classe nde na lobby na université à Kinshasa, précisément na faculté en sciences pharmaceutiques. Na 6 cycle na pharmacie awa ya 6 ans pratiquement. Et puis na quel sou na mboka bapaya na Canada précisément wana na osala 2 masters. Na sali master moko na préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Et puis na osala master msusu na transformation des agro-ressources. À part wana na sali pe ba formation msusu moi ebele opérateur ya opératrice ya équipement à production na sali moi classe na naturothérapie ko soigner à partir ya banzete à partir ya ba biloko naturel nde to kozonga na mboka poto ko apporter un plus na reconstruction mboka na biso na domaine ya santé précisément na domaine la pharmacie. Yo ozwaki posa kosala musala wana ka po monaki papa azosala musala wana nde kozwi posa wana bon posa kosala musala wana bien sûr papa azaki stimuli pour na biso mais pour la petite histoire koko na biso mama ya papa na biso kombona ezalaki Mansansi na porta kombo na ye na ndoyi na ye ye nde moto azalaki kosalisa à partir ya banzete ya bokoko azalaki tradit praticienne ce que le quoi tout qui ne mingi pas koko sur le pas koko bokuta bato bafande ebele bazo zela salisa bango bato maladie ya mpese bato maladie ya nzoko éléphantiatisme bato bazako luka kobota bato sikoyo epesaki moi stimuli moko pona kosala musala na et en plus na kokola lisusu epa papa ndenge azakosala bakisi bato bazoya komona ye nde na ye kozwa pe posa wana ya kosala pharmacie yango totangela ngo ba classe o to sa ba kisi na ko lelo oto tanga ba malade belé pourquoi ça qui na moya lelo yo ko salisa oui na laboratoire CRMTA to za ba kisi mais médecine par exemple o ezo traiter ba amibe ezo traiter ba levure
ils ont la forme à sirop, la comprimé, tous ont la diazostimie, les autres traités par différentes formes et impuissance sexuelle. Éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, frigidité pas bassi, stérilité secondaire masculine, tous ont la zinguinalis, les autres traités par hémorroïdes interne et externe, tous ont la kiss, il y a solonde, diazolex, tout tombe là qui comme papa parce que papa comme les qui tondait les diazole au basile, na pommade tout tombe là qui comme na tout ça ils ont traité tout ce qui est douleur, grippe, rhume. Na tangelo ba cosmétique auto sale na banzete ba cosmétique ils ont traité ba tampon ils ont traité ba bouton ils ont traité malade ndenge na ndenge aux en l'opposo toi no tangi covid-19 oui ozo sali sapé amo oui ozo kapina makasi amo pour covid-19 wana elakisi bakita nyonso ya bamboka na se bazo ekoka kosala kotombola kita te bakomi kaka si na diazolex il y a pommade excusez na diazolex il y a pommade Sensifos oyo toujours pesa na mukolo 2 boîtes il y a Sensifos et puis pommade diazolex à sukoli ma monto de telle sorte que et permettre ya ba port ya nzoto efungwama a pakoli diazolex nzoto mbimba ezaka ndenge awa biso na kikoro to benga ngokyoko makamba corona René bato mingi bakosumba matiti ya solo atokisi yango asali fumigation to benga na français to scientifiquement to benga fumigation a tcheba matiti ya solo wana amifiniki azo respirer ko vapeur wana ya ba matiti wana ngai na sala ngo sous forme ya pommade mutu sera monika ba manifestation ya corona amipakoli apakoli mwanda na entrée ya ba narine awa et puis azui cure na ya Sensifos ceux qui battent qui est positif à l'année qui a sinisé à que ça contrôle en tout cas à Ozana ou le souhaiter. On propose que on ne peut pas battre. Oui, quand il y a une équipe à riposte parce que Sensifos ils ont produit moi à cicaté, ils ont produit à malaria déjà papa tika qui en haut et traité à malaria, ils ont préventif et curatif. Mais ba médecin ou ba ça là qui en haut ba on ne peut pas penser qu'ils sont sangwana que qui s'nabino ils ont traité corona to présenter qu'on a équipe à riposte bandima qui en hopé bazo ça là on va médecin bazo prescrire en haut on a besoin de mukolo 2 boîtes alors mais là on 2 comprimés na tongo 2 na midi na pourquoi ils ont un comprimé sucé ils ont exception parce que qui si oh ils ont qui sa malaria généralement tu dis que ba qui sa malaria ils ont bololo mais qui si na biso oh ils ont bololoté parce qu'il faut aussi ça en na ba enzyme o ezaka na kati ya soyi ba alpha amylase ezosala en sorte que kisi ekwa kozala facilement résorber moto so aza na malaria tozobenga ngo double option parce que so oza na malaria et traité malaria so oza na corona et traité corona au cas où corona oza na ngo te que ozaki na contact na moto aza na corona et empêcher que okwa kozala contaminé et salami na banzete na biso ya Congo donc nyonso ozomona bakisi nyonso oyo to sala ngo na banzete na biso ya Congo oya corona wana ko so ki nzete ngo kumula ngoni en tant que scientifique moi na pesa nzete ezate so na pesa formule la ngai non parce que ngai na place na tengi kuna na Canada na formation on a sali ya master ya ba préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle prof na ngai madame Stéphanie Plamondon azakoyi biso toujours que l'air moto a sali produit là et ce qu'on appelle formulation boye ne vous dites pas que formulation appelle signon soit ya wana wala ba secret bon ngala ngoko lo baté ils ont 2-3 éléments mo va pester sinon mutu nyonso copier qui ça mutu nyonso voilà pourquoi mon mutu sera pirater qui si to produit à mutu et bi ma rapenda textuellement ya ngote parce que ils ont 2 ou 3 makambo moko boye o ya bombi ce qui appelle ça kombo nzete lelo wana teki formule na bisoti bon laboratoire CRMTA le quoi est qui est breveté est formule na biso au moni na nous te permettre te batumsu ba reproduire en mode donc voilà est spécialité ya laboratoire na biso soki na mboka ba autorité mboka ba moni que to si sa corona ba ebisi biso ba toza besoin ya autant de quantité ya kisi to ça la kisi robik sabato bato bazo
oyo bayebi baza informé bazobika et de bouche à l'oreille yango mpoza mona ke baka corona eza mingi te na RDC soki otali mpenza par rapport à par rapport ya bamboka mosusu biso mpenza eza mingi te parce que bato bayebi déjà bazoya esango ezokende bamédecin bazoprescrire yango bato bazobika bon kotinda kisi na mboka mosusu esengaka mpe nini mwa ebele effectivement totindaki baéchantillon ndeti na Italie na Canada ezali bazokonsoma yango na États-Unis na bapays ya Europe bazokongo kosala baétude mpe mpo bakwa kocertifie yango toza na zamba papa somba atika na kati ya zamba wana banzete mosusu oyo ezalaki baplante médicinale papa alonisaki yango oyo ezalaki oyo tokutaki déjà na nature tosalaka en sorte que tokoka koreproduire yango mpo ekoka kosila te donc toza na place oyo tozwaka nzete parce que il faut nayebi biso mama nzete ata ezosalisa soki eza nzete moko soki obuki yango ndeti na kimwenza par exemple obuki nzete mosusu kaka wana na bakongo ekozala na concentration moko te ya baprincipe actif donc pour la répétabilité ya activité ya nazolinga na simplifier yango activité ya principe actif na kati ya nzete esengaka ke bobuki banzete wana na place moko fixe oyo eza cultivé na bacondition moko ezozwa bafimie ndenge moko bazoarrose yango na baheure moko mpo bokoka kozwa répétabilité na production na bino na principe actif. Oui, centre de recherche eza mpena laboratoire pharmaceutique oyo tozotransforme nzete ti ekoma forme ya suppositoire oyo totransforme nzete ti ekoma forme ya comprimé eza travail moko eza facile te parce que nayebi sur que nalekisi 6 ans na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie à part wana toyobakisa sous classe mosusu pratiquement 12 ans so tozwi sous classe ya poste primaire na gardienne donc à peu près 24 ans totangi et tozocontinue kotanga mpo tokoka kopesa baproduit oyo. Oui, ndeti crème oyo d'ici au collagène les crèmes les autres traités ba tampon, les autres traités ba rides, les autres traités ba cerne, ils ont rajeunir et longi otomoni wana les longi ya mama mea o ba pesa komba mea misina aza mama na biso mama aboti biso pharmacien tondele basile alingaki a immortaliser moi sinae. Voilà pourquoi à pesaki kisi kombo me misine biso pe bana to luki to immortaliser sous nde yango moni photo na ye na d'ici au collagène wana. Oui, tous à la centrale de distribution na avenue Université numéro 123 na Yolo entre Yolo et Zona Capella arrêt station précisément avant rond-point Yolo et Zo. Mais dans le circuit de distribution, il y a des produits pharmaceutiques. Et dans le circuit, nous respectera. Biso laboratoire, tu peux faire un dépôt. Des dépôts, des servir dans la pharmacie ou la cité. Et puis, la pharmacie, tu peux faire tout. Mais on a besoin, il y a des kisi, to mafuta, to savon. À quoi il y a pas d'ambition à Yolo, à l'université, à au moins des produits non soit. Malade à Nzoko, ma préparation autobénara personnalisée ou ma préparation magistrale. Ou on a qui c'est ébima boété, mais mon tout sera posé au problème. Ma plante, on les alliés, papa tiki à peu près 500 plantes, 500 formules, au tokoyi ko ça. Ou on a tout ça la préparation spéciale sur commande. Tout traité rabat. Ou les abaka ba myome. Baka ba fibrome bato bazoluka kobota toza ba plante o papa lakisa biso o koko lakisa biso o ezaki to ko sela muntu selon le cas toza ba crème et traitement malade en PC ba anti poison ezali donc toza ba produit belé toza centre de recherche donc cette recherche continuera kaka oya ko basine to babota kate wana oui ça va un peu ba kis wana. Non, en fait, qui c'était mon teso peso mona.
biso kisi et retraité yo na sens que peut-être avant que nga pharmacien na selo kisi na routine pas gynécologue a examiné yo a talika na yo est-ce que vous avez un problème à myome to landeli myome wala to za ba kisi ba ovule o na salaka o e résorbaka myome c'est-à-dire ils ont condition et condition les mission to za ba kisi o e nettoyer ba trompe zingali support o ils ont traité hémorroïdes interne externe ils ont régularisé le cycle pas moi si et nettoyer ma trompe par exemple ils ont liste avec qui c'est autre ça yo lundi traitement là yo et puis et permettre que hormone et ça là que moi si awa ko bota et ça la produit ndeti diazostimule par exemple et ça la ovogénèse et vous permettre pas moi si au produit ovule mature ou les a facilement fécondable pour aux oisiers mais ça que nzete ndemte sali mwana non non c'est que ça nous talingine ti aya ko kusumba ki c'est pas na bino faya wana laboratoire to peut poser pe na moi ba dispensaire na bino tous ba médecin auto travaillera na bango a contacter biso na 081 83 13 322 ou 089 89 33 855 et selon quand les gens se présenter net bato bazana problème faiblesse sexuelle tout impuissance générale impuissance sexuelle en général bato bazana problème à robota soit contacter biso to ebi parmi ba médecins auto travailler na bango to référer panani et médecin là aussi les prescriptions to aller sur place et puis ça les prescriptions pour le traitement là ça na bino wana Kinshasa bazali na Lubumbashi bazali bawa libanda pe bazali donc abengi biso comme ça to pesi bango ba numéro de téléphone donc ba contact na biso eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 mususu wa Kinshasa eza plus 243 89 33 855 et puis bandeko bazali banda bakoki kobenga na plus 1 514 329 12 56 kisi ya sida banzete ezali eza bandeko oyo tolandelaki au fait ezo jouer rôle kaka ya ba ARV donc ils ont réduire charge virale sur les a réduit complètement dans ça sous symptômes ya ninte c'est quelque chose sur quoi veiller sur qu'on a na santé na banzete ezali oyo toujours traiter na auto biso que papa a tiqué biso 500 formules dans laboratoire jusque là to bimisika à peu près une dizaine hein tous en qui c'est menga ou qui s'attique en chantier ou biso to bimisé traitera anémie différentes formes d'anémie tous en allium ou ils ont traité hypertension allium wana ils ont traité adénome prostatique bato bandi manifestation il y a début à cancer à prostate tous en diabétine ils ont traité tension ils ont traité diabète donc tous en centre de recherche où ils ont traité ma maladie moins belé tous en bas produit belé dans le bagage CRMTA tous ont fonctionné dans na autofinancement tous en subvention il y a un recherche et qui est malin parce que comme il s'est qui si boé ils ont gâteau hein au sombi farine au sombi sucre au sombi moins beurre moins manque au sangi au sali gâteau comme il s'est qui si ils aura biso 3 ans 4 ans 5 ans à recherche et c'est un financement parce que ça la qui c'est ça étape moi et belé tous une banzete nzete wana bien que tu aies bien formation en haut ils ont traité maladie boy il faut étudier en haut scientifiquement to analyser la kata nzete wana ba élément ni eza nzete et puis nzete wana le bo analyser ngo ko étudier ndenge ni bo transformer ngo po epesa kisi moko oyo ko agir noki kisi wana so bo sale ngo faut pas na ba clinicien ba médecin o ba ko sale la ngo et pas batou ba pesi bino ba résultat ba médecin to ba déterminera dose ya kisi yem to yebisa bino que kisi na bino to remarquer que moto azoki compromet moko na tongo moko na midi moko na pourquoi pendant 5 jours autant de personnes n'est obika donc eza étude moko esalamaka esalamaka ba temps penda ebele to étudiera ba toxicité en nzete na centre na biso INRB na saluer professeur Mouyembe en passant centre INRB ils ont permettre biso to étudier toxicité en nzete parce que
tobandelaka wana nzete so eza toxique tokontinue te na recherche tosala kisi bango nde moto bakomeka na basouris ya laboratoire bo baméthode oyo ya sika ezalaka ke basalaka méthode moko boye mpo baboma so banyama mingi te bango bakoyebisa biso produit na bino eza toxique te bokokontinue recherche ti tokóma na niveau ya kisi nalobi recherche eza yango nayebisi yo bakisi tokoka kobimisa même 500 formule nyonso papa atiki 500 formule papa atiki tokoka kobimisa yango me makoki eza te tozofonctionne na autofinancement tokomekobeta nanu porte soki bakofungolela biso eza nde likambo ya commission te commission nde ezoboma biso papa mekaka nayebi ke papa mekaka esimbaka te amona yeke akokoka te ebele en tout cas maman si il faut kolobela mikakatano eza ebele toza un problème ya courant laboratoire et fonctionnera presque chaque jour dans un groupe électrogène mais tu fous ta facture ya courant tous un problème à maï zate faut boluka maï pour na ça forme sirop il faut maï za la maï on a faut transformer en bo travailler en bo purifier en pour ko ça la sirop maï zate courant zate tous un mikakatano ebele na mikakatano faut za la rara tous a besoin financier subvention zate moko boye tozo se décourager mais toyebi ke poto honorer mémoire ya papa Tondele tokolembisa maboko te to bunda kaka soki na canal na bino bakonzi mboka bakoyi kosunga laboratoire eza fierté ya mboka mais misine esala ba preuve nango donc moto asili kobunga mais misine azate toza bakisi moso ezosunga mabota tozo apporter une pierre na santé ya mboka na biso. Ouais. Les tombes dans zoa eza matériel té eza tokobenga ngo satisfaction scientifique, c'est-à-dire eza na bato mususu ndeti baka ebele tozui bato babengi ba hémorroïde asali ya musu 20 ans la maladie ezobika te mais azui kisi na bino asaleli yango omona au bout ya 2 semaines abengi yo en tout cas maman nzamba pambola yo parce que namoni penza ke na biki litomba yango na nde tozui ya kosunga bato na niveau ya santé que moto avec un problème ezala kotungisa ye tungisi ye titititi aye kozwa solution à travers bakisi na bino yango eza litomba tozokumisa nzambe mpona oui tofutaka so tofuti te mobulo tofutaka yango tozosenga mpe bakonzi bakoka kosunga biso te courant eza te mai eza te mais fo bolamba kisi tokosuka epi bongo nani laboratoire na bino na ba intérieur pesali bashi nde nalobaki koinstalle barepresentant esengaka mbongo jusque là en tout cas bandeko baza na baprovince bazose ravitaye kaka na Kinshasa nano à part bao baza na Lubumbashi tozala na barepresentant te nzambe so asungi malembe tokoinstalle barepresentant kuna lilo basuka na remercier na lubino RTNC ndenge eye na laboratoire na biso et puis tokosenga na bakonza mboka bako kosunga biso tozosala recherche tozobunda na ndenge na biso soki bango batie biso pe loboko tokotombola kita ya mboka na biso ti soki kisi ekomi kobima libanda eza fierté ya RDC tokosenga na bakonzi na biso ya mboka bakoka kotela biso bakoka kosunga biso mpo tokoka komatisa kita mpe ya ekolo na biso à travers bakisi à travers santé biso moko eza te ke bakisi tosali na banzete bapaya to baproduit mosusu eza banzete na biso bokoko na biso pour CRMTA nde na définisaki yango eza centre de recherche de médicaments traditionnels améliorés donc tozwi kaka bokoko to améliorer yango tosala yango sous forme ya comprimé sous forme ya support banzete na biso moko toyebi bavaleur nango bakoka kotya biso maboko. Merci maman.
tokanisi bolandi wana mama Pichu tondele ndenga uti bongo koyebisa de msala mayemi zali kosalema azali kosala misala mina miso na nzete na biso ya bonkoko nzete na biso oyo ezali awa na mboka na biso po ekoka kosunga bongo bana mboka ezali na bato bayeke bazali kobungisa mbongo ebele mosolo mpona koluka po bakoka bongo kobika kasi ye azali kosalisa na banzete ya biso moko abongoli yango ekomi mino mpona kosunga bino bana mboka boyoki wana mino ndenge na ndenge auti kotanga ezala mpe ya corona ezala mpe ya kovimbisa makolo ezala mpe ya sida mpo yango ezali makono mazali kotungisa baimboka tokanisi mpona lelo ye asengi kaka tomoni wana azosenga na mbula mataki koka kosunga bango mpo apesa bango mwa ndambo ya mosolo mpo misala na bango ekende liboso mpo babikisa bana mboka malamu tokanisi mpona lelo tosuki awa tondi bongo ndeko na biso Jean Paul Bandulula oyo asongi biso mpona biluli lili oyo akamemaki bongo na Wililandu nzoka nde Patu Simai azali wana mpona kobongisa bilili mpo bikomela bino. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.